toyebi alalaka te akoluka musicien moko obeta lelo aza te ta na salle musicien moko te mutu moko ta kopreste donc effet wana omoni yango oyo moko esali yo ndenge. En tout cas la grande famille ya musique ya mboka na biso chaque année mérite pas ça. Si on peut corriger, c'est trop pour corriger. Donc c'est un hommage pour essayer à mériter. On est certain que nous avons l'humilité, nous avons un témoignage de ce qui a mené, nous allons à se produire que nous avons mené en paix. Et nous sommes surtout ça de l'union.
Siko kita kama moto osala kamikawa
vie saka kufi lelo toti komona yebisa biso impression nini na butu lelo yo kuti vie saka nebi likambo ya papa saka eza momaka moko mpasi ya mpenza aza moto oyo na bandaki komema ye na motema na biso po ngai personnellement alinganga mingi makambo nyonso ezalaki eza makambo ya baartiste akibaka te eza ya chrétien eza ya musike na biso profane ye azali moto ya bakrance naza moko ya moto atungisanga te c'est vraiment touchant impression ya biso ezali ke tobungisi moto ya motuya mabe eza mboka na biso koyebaka motu soki akei boye me nakumisi nzambe koyeba ye mpere ya kozala motu oyo lokola ye ete don moto likabo bato likabo mpe mingi bakomelaka te nzambe azala souvenir ya malamu au garder pour la vie saka pendant qu'il est en vie. Souvenir eza ebele mpona papa saka kosi télévision mpona kokocité ke esprit ya motivation nga mpenza komotive nga omoni biso lokola toza bakristu na mosala tozalaka nde tozalaka renfermé na kati na biso mais nakota na kati ya révolution culturelle naza membre ye moto akotisaka alandanga limama boko kozanga te toza bacongolais toza famille moko ezala miziki profane ezala miziki ya nzambe tosalelaka bason moko banote moko oyo eza mama na biso ça c'est un pe eloko komai kolekela nga na eloko oyo biso moto tokanisi te ozoya bimelanga mama makaba papa ya dakumuna soki azalanga koya mama pesa mbongo mponzu mpona nakamisa bino tofanda boye toli tosisaki tokamwa ete papa saka akoti na nani na komanga mulumba caporal mulumba aye na ye na motu malade ese elie ye oyo mama na ye lomo anoyi ye oyebi ke tosala offrande na église tosali offrande tosali yango topesi caporal mulumba nyonso tona pe eza mpona ye te mais c'est pour les autres c'est quelqu'un qui était pas pour lui mais mal compris azalaki mpona bato mosusu et ça eza eloko na otikala kobosana yango te et puis tout le temps moto akokomona bachaka boye souvenir aza na ye c'était un enfant de Dieu parce que likambo nyonso koyoka mama bondela ma paster mwa likambo ya osambela otia biso na prière même ntango abeli awa kambo ntango akoti na hôpital atininga message ali mama bondela mpo na nga je regrette ke nakomaki te mais nzambe aza lokumu mpo nasalaki prière na telefone na piscine nakomaki te et puis j'ai pu assister ata na eloko moko moke na bomone en tant que vivant donc atike biso na souvenir ya kozala malamu na motu nyonso et puis témoignage nakoporte mpo na ye ata bafili ata balobi aza moyibi ye asalaki boye etaka boye mais okomona te ke ayoki to atiki to alemi donc il avançait toujours nzambe mpenza oyo elobi ke esengo na bato bakufi kati na nkolo parce que même na suka j'ai appris pour lui tobondelaki na ye mpe na ezala nayoki temona eza mari babondelaki ye mokristo ezaka oyo aza paster te lokola nga te ya mokristo eza oyo asosoli po te mer moyibi nekulus akotaka lola likolo ya koreconnaitre nzambe papa saka bazali koreconnaitre basali na nzambe lelo senga naza na sokoda eza likolo na ye soki nakoma ozwa badroit docteur na nga eya likolo na ye nasime basécurité na nga na ofandaka boye mama osaka mosala mone na mboka oyo obanda bakala fo oyo ozwa mbongo na yo mama yaka ayebisaka kende opesa kombo nake kokota ti aya kotindikanga en tout cas vraiment c'est vraiment un élément pour nga personnellement na
tenir le traité vieux chaka azalaki moto ya bolingo alakisaki bolingo lelo vieux chaka aza te il est presque minuit mais yo ekopreste tala salle je toza komona salle est-ce que dans tout ça nde oyo omoni bolingo vieux chaka azalaki nango na bato oyo toyebi alalaka te akoluka musicien moko obeta lelo aza te tala salle musicien moko te motu moko ta kopreste donc effet wana omoni yango oyo moko esali yo ndenge. En tout cas, la grande famille il y a musique et Yambo Manabiso. Chaque année ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Si on peut corriger, c'est trop pour corriger. Il faut que c'est un hommage pour essayer à mériter. Alors, il faut que nous fassions l'humilité dans le témoignage de Dieu. Soki na minuit nazali asekondi ke naomemi na motema ebiso nyonso tosala lelenge wana vraimen soki tosali mpo na ye un jour to bakosala mpo na ye parce que ça n'arrive pas aujourd'hui il ne mérite pas ça aomérite bolamu na biso aomérite to asiste libuka na ye mama tokomi na suka oloba nini mpona bana yesaka margo aza liboso na biso bacourage nini okopesa biso aza affecté aloka ye moko contre tous nini okoloba na margo oyo aza liboso na biso wana na oyebisa ye kaka mwana elefa azala telefone mwana elefa aza elefa omimi kati na elefa donc il faut kozala makasi relever défi, relever mémoire kaka na yo pour que un jour oyo abanda osala moi je suis sûr que tu as la capacité po nzambe akoki kopermettre te kaka nkende se mission esilaki te c'est que mission na ye esili ye ataka esala mais mission asalaka mosala oyo asalaka esili te nakosenga na bavoi telema na ekipe nyonso na biso totelema to accompagne bango pour que la révolution culturelle toujours de nous et artiste en danger pour garder l'idéologie voilà et pour pas mourir la génération il y a pour cela mais comme artiste ne peut pas rater nous on a côté musique la marché courage na marbo courage na libota mobimba et famille na osena na to za na momoko pour nous attaquer to we no côté et biso so to sala ke to pesa ba hommage digne pour azo mérité mama mo acapella pour l'endisa bato malgré toyoki bandeko eza nzembo moko so tokuta ye na ye bazoyebisaka oyo soki alinga tumuna nga ayebi na nga soki nakokumisa yo te ezali lisumu pote bolingo na yo ebateli ngai kino lelo mingi tobotama na bango basila kolingo kasi bolingo na yo papa ezaka nzema bashaki mpe à son âme que Dieu salue. Amen, maman. Merci. Au plaisir de vous